Saratola TV. Comment que bango ba répéter basala na bango ba semi live ba concert. Oui. Il fallait garder structure ya répétition à respecter. À respecter yango. Donc tout sera linga reçu le na musique à Congo na web c'est papa tala fa. Saratola TV. Oyo et après temps ya fali. Donc toko kangelo ote sur fali. Toko kangelo ote pardon. Yebisanga promotion nini o batu basali na nenga babete promotion nini o biso ba journaliste de tout sali li fali pour ça la ba sold out. Saratola TV. Les loyo tout est vérifiable sur les réseaux sociaux. ING sur les salles sold out. ING toye ba on a ING. OK. Pas ça la site. Ah ouais, site on va publier. Et ça c'est ngala monta sur avion te. Bango moko nde ba publier sold out. Ce qu'on yebisanga fallait à sali sous faux page ya ING. Ami publier sold out. Saratola TV. Ozomona ke vie makamu nyonso ezo changer, nyonso ezo bongwana. Yebisanga pourquoi bolika ba spectacle wana kala o we razo kota na ba cheval, we razo kota ba moto ezo pela ba nini. Bilo akala. En fait Congolais c'est pelanga nango alors. Yango Congolais mon nango bien. On n'est pas un artiste pour les Congolais. C'est ça la différence. Très bien. Fali aza visionnaire, alors ça makamu ka pas se pesa ka Congo te. Saratola TV. Donc fallait le seul musicien africain avec 3 arènes. Avoir fait 3 concerts à 3 arènes. Il y a pas grande salle. Ah mais c'est que tu bêtes les mamans. Ah ouais, c'est les mamans. Je suis très heureux d'avoir une même nationalité. C'est quoi que la musabuta sa kufa mama beti masikini ba chai ba to ba compara. Poni Congolais kana respect à mémoire ba wiki. Hein? So bozomona ke faire est incompatible. Bon mona ke héritier est incompatible. Confiance est incompatible. Pourquoi ka minoko pourquoi pour que zo mama ya bato akufa obi ke abetia mati ba miniature na si c'est quel nezo ngana. Saratola TV. Ana mo ambae. Et comme itango topo na molobeli na biso. Candidate député national. Yewana Ketia Olangi numéro 323. Onanza. Mbote na biso ezalinga wabino artiste comédien Jean Molayi na fandaka na France. Scène Wave ezali masolo ya sika ekobongola makambo. Ngai na libota na ngai totindaka mbongo régulièrement na RDC mboka na biso. Avec Scène Wave nakoki kotindela bandeko na ngai mbongo kobanda na montant ya 1 euro et yango eza ko permettre biso awa na poto totindela ka bandeko mbongo ya mike na baposa na bango ya mike. Kitoko nakoki kosala yango ngai moko na ndako na ngai na telefone na ngai et puis nakobakisa eloko te na mbongo na kotinda. Na yango bo télécharger application ya Sendwave et puis bo mona lolenge batinda ka mbongo na pete nyonso sans kobakisa mbongo likolo na yango. Confort et proximité du service. Véhicule neuf, tarifs accessibles pour tous. Majabou Cab, votre solution pour vos déplacements. Majabou Cab, à l'heure, à la journée, réservation aéroport. Majabou Cab, votre solution pour location des véhicules. Majabou Cab, 085 435 0000. Majabou Cab, location disponible via application Android et iOS. Majabou Cab, l'univers du confort. Saratola TV, la chaîne qui assure, Joyeux et bon anniversaire à l'artiste et musicien Fally Ipupa, l'artiste et musicien congolais Fally Ipupa. Nous, tous Congolais, nous sommes heureux d'avoir un musicien et d'avoir une même nationalité que Fally Ipupa.
47 ans d'âge, 1977, 2023, jour pour jour, Fally Ipupa souffle, c'est 46 ans de bougie, voilà. Fally Ipupa souffle, c'est 46 ans de bougie. Joyeux anniversaire à Fally Ipupa, surtout plutôt calculer un peu vite fait. Quand elle a 7 ans, il fallait aller dans le quartier latin. Et puis 13 ans, il a sali dans la carrière solo, ça fait 20 ans. Donc plus de 20 ans de carrière professionnelle, Fally Ipupa, l'artiste a réussi à faire plusieurs grandes salles dans l'Europe, dans l'Amérique, surtout dans l'Afrique. Fally Ipupa, bravo, 47 ans d'âge, ça se fait malheureusement. Moussa et Salah que mingi papa fêté anniversaire na libotate, soit na boulot, soit na mission de service. Merci à vous. Je vous dis bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure. Bokolanda Bisso partout à travers le monde. On va parler de la dernière répétition, puis le dernier concert au Ezo Betama, Lelo, na Bruxelles, bon, bah, précisément na Belgique, na Bruxelles, ING Arena. ING Arena a fallu pour parler le troisième concert, déjà sold out. Quand on parle du sold out, l'ingolo bayote, concert René Betama na guichet fermé. Batou bakoya ko soma lisusu guichet sur place te pona ko kota. Donc bateau ba mi sombela ki déjà ba billet na bango ne bazana accès ya koya ko kota na kati ya concert wana. Toujours nous sommes dans la maladie des arénas. On a vu un Congolais depuis les États-Unis d'Amérique à qui découvrir les sous arénas mususu na États-Unis, mais ce qui m'étonne c'est que on a plusieurs artistes et musiciens. Mais pour nani yaza ko pointer ka no fali kanda ki ne ko tondi sarena wana. Un autre musicien aussi a copié kokende as la premier Congolais où ya beti na arena ya Amérique. Et qu'on comptait, tolingi ba fali ba za belé tolingi ba fali mokoti. Ya beti c'était que message ko même pas ya fali. J'ose croire que déjà Fally Ipupa a qui déjà message wana et c'est sûrement il va réfléchir. La dernière délégation à Kinshasa, ba confrère na ba concert na biso, baza déjà sur place na Belgique, ba ça derrière musala, ba ça derrière promotion, il y a ba événement. Comment ça va se passer? Est-ce vrai que les combattants permettent qu'ils la marche les jours où on a la même avenue, il y a ING Arena. Sarato là notre invité. Le bola na biso na kati ya Sarato la TV, bola na biso pe na kati ya tout info. To me un peu ko analyser, malé muke na Sarato là, makamaro ngiza koleka. Sarato là, bonjour. Bonjour Papa Dona, bonjour Banderonios, boza Olanda biso partout dans le monde, bambote na bidonios tout. En tout cas, biso Sararam sa na biso, nous sommes là vraiment pour analyser. De tout sauf rien, pour critiquer aussi, mais sauf pour diffamer les accords na bisoté. Très bien. En tout cas, bambote na batunios to bolinga ngai, bo continuer pour s'abonner massivement. Na essayer bientôt que ça 100 000 abonnés na décembre. Bolika na kotaka na ba quelques na janvier, bo to que ça 100 000 ça l'a bien. En tout cas, merci na abonner à toute info et puis abonner à Sarato là, bo s'abonner massivement. Bo za la déçu parce que pas na biso awa. Sur la tête qui fonctionne. Voilà. Très bien, Sarato là. C'est une question. Il y a moto, hein. Moto, peut qui pèse na bagage au comme tonneau vide, tonneau vide ne tchara makilele. Alors, comme Sarato là l'a dit, plutôt diffamaraté, tout ça on a pour analyser, pour critiquer. Diffamation, ils allaient comme nabisoté. Alors, Sarato là, le père suprême, il y a warrior, Fally Ipupa, Motama est là, Motomoni depuis Belgique. Parce que prendre un gâteau, à fêter anniversaire, bien que ça toujours la morale il y a ndoulé. 46 ans d'âge, Fally Ipupa fêter un lelo. Comment tu peux commenter rapidement quand lelo Fally Ipupa a totalisé 46 ans d'âge par rapport à la carrière? En tout cas, Fally Ipupa au colaté hein. Ah bon? Ouais, au colaté 46 ans. Allez que Virginie Mangangati. Oh, nandé. Ah, au colaté? Oh, Virginie a sa grande sœur, il y a... Virginie a mon corps, Virginie a 50 ans. C'est vrai? Oh! Ah! Allez, qu'il y a Virginie. Mais 46 ans, on peut pas faire les obalanate parce que fallait qu'on ait 40 ans ma casse. Ah, on a été en fait. Donc, il m'a toujours jeune. Au Kanga. So, je 46 ans, j'ai fallu au moins vieux. Oui, 46 ans, c'est déjà. Au moins, il y a vieux qui vont pas caper des akatina, mais fallait au talent, moi jeune, moi pour t'en avoir 35 ans.
Bah oui, âge n'a pas 35 ans. Mais au bimologa moi 35 ans, moi 38 ans, nous aura 46 46 ans d'âge donc en fait joyeux anniversaire à lui, c'est notre artiste, notre fierté en tout cas. Nga nayebi ke to sengela nzamba pambola. Mais Nzamba apesi o bénédiction pambola o déjà. Très bien. Apesa o mwasi, apesa o bana, apesa o libota o izaba warrior, apesa o succès, apesa o musala. Donc nga na osengaka Nzambe abakiselo mikolo. Voilà. Puis à continuer ko batela yo poto wana on a posa nao. Alors côté là par rapport à âge ya fallait à sali basala beti ba trophée à zui ba makambo sali kaka na monde ya musique. Est-ce que zali ko concorder âge naie ba musicien déjà na ba 20 ans de carrière professionnelle ba trophée à zui basala beti ça concorde ça va il cause aucun de bien. Non, est-ce que bien papa Dona. Ba Davido ba baleke ba fali. Ouais, ba petit. Ba salé belé. Maman ça ba Fabregas. Oui, ba salé belé en fait. Musique na biso rara et y na ghetto nde, y na moi vision mo. Au moins, il fallait à Sali, bah bénéficier de la génération Boya. Très bien réfléchi. Bah tout bana sima, bah des qui dit bah les quel temps. Et ça na sens ni. Au moins ineti, mutu sera comme na âge à 35 ans. Il fait koutao au bala. Oui. Au bota. Aux responsables au salaka. Donc aux stable. Ou stable dans âge déjà à 35 ans. Ce que Mouto a raté qu'aux la stable dans 35 ans, a comme un retard à vie. OK. Donc bah fallait bah tout bah qui dans kacha bah retard, c'est quoi sauter en quoi rattraper temps. Donc récupérer on se met tant enchaîner. Rattraper le temps. Et ça retard peut pour na fallait. Mais à rattraper temps donc Aza parmi bateau avant d'accueillir retard à jour dans la cage chez les parents rien à bouler faut dans studio nanga faut dans sala boy faut dans son banda faut na bala faut na bota à rattraper temps il y a un moment il fallait aussi succès ana mwasi nae trop bien la majorité ba musicien belé pour na ba musicien à l'époque ils avaient musicien ko balati ouais monsieur fala na bango 3 4 5 koto apesi mais fallait la sibiso que mission ko banda pe carrière na moi si moko tinati OKP simbi bobo tu peux bana vous comprendre donc fallait rattraper 4 ans à rattraper temps mais sinon ezate que na âge na eko kitete na âge na coûter un retard parce que ba petit Davido wana basali ba succès na ba âge mais qui ba ba bourna boy wana bana miki bazula na musique na âge muke so zu ba âge ba kofi ba zu mbongo au mona que en retard très bien fallait pas comme a commis les lots ba explore ça là après 17 ans c'est beaucoup ouais c'est après 17 ans c'est beaucoup donc tant on a nyonso ba ika na ghetto ya ba congolais ba aussi c'est contacter kana moi ba loko mike na musique kasi donc et ça le rwanda ba lobara tango akuti mikolo amoni ke musique na biso tambola nene tambola rachoko Lox, Lora Litoi, voilà. Bafes, Kobaka, Bachel, entouré de Bassi et Bachel, entouré de Bavoyou, Koboto la Bassi Abatou, Kokota Baboite, Kokota Baboite, Kobeta Bassi Bamatolo, moi je suis en train de l'obi Lamba, ou à Sombele Moutou quoi. Voilà. Kosala Gigolo, Yangoana, et Sali ensemble à Rosala musicien congolais. Si qu'on fallait tant retard, il y a vie. Si qu'on fallait tel vie. Na rose a peine à succès na peine à momi na ngamawote. Ça la belle autant. Est-ce que succès est qui ma? Très bien. T'es succès qui ma non peut-être. Na rose a peine à succès na discipline na côté à boîte, c'est fallait côté à boîte. Vous imaginez à fête anniversaire what? Na restaurant. Un restaurant. À péter champagne té. Voilà, un restaurant. Balier kaka, bakado pesa. À souffler des gâteaux. Donc fallait surtout kinde. Si qu'on a ko surtout kaya fali. Ba vieux trop tard succès kenda ba vieux ouais comment te via tiki nae akenae ma politique hein akenae propagande ouais via kenae propagande décembre JB Wera bon big sabdo na générique wazie quoi na décembre yo tunanga est-ce que so yoki ozo kata mouvement eloko yango na tuna pe question to na décembre ou pas hein papa dola na peut so yelika analyse ni lelo musique tunanga na musique ekufi na Congo obi keloko ezate na terrain décembre ezalaka soto koma dala ba
octobre Oh. babandi ko annoncer ba affiche Voilà. Wera tche Jiba tche Papa Wemba tche Kofi tche donc et puis babisango balande sango ba Oui. nyoso na décembre to binyango nyoso oyo bimisi semaine oyo semaine non mbala moko ezobina ezobima et comme le 31 te nyoso te 31 koma te donc plus tard d'abord le 15 nyoso esili vous aurez la musique le 15 décembre très bien même ba vie na biso lobaka ezaka jalousie ba koma na ngona fali mais eza rythme musique ya Congo ndenge banda otambola ba vie ba mona musika te ni mais ça même bando ça la biso bien bando ça la biso bien bando ça la biso bien oyebi na niveau à succès à JB na Wera na ba Kofi à l'époque ba koko beta ba arena wana OK ba koko beta mo vision wana ya on a bando to akina on a ghetto o moni fali pe sora découvrir ba biloko te ke fois beta betango o moni biloko fala sali batutu batikali ba oluka pe basala ba oluka pe basala ba pe ba ya ba oluka basala parce que asali yango mais ceux zaki pe fala suka ka na stade des martyrs mais musique à Congo to suka ka wana stade des martyrs so stade des martyrs au comité OK il faut tout il faut là qu'il y ait un visionnaire à Zala voilà un guide Morazala donc beaucoup bota mebele visionnaire à cause à la moko guide à cause à la moko fali pour pas vandi nzamba bandi ko utiliser te beaucoup suka ka te ba viona ba kangela bino stade beta stade baninga balanda très bien Kende Arena Salaboy en fait les loyo musiciens nyonso a comme un lenga longo et pas moto sans finga c'est fali OK abete la ngoto le c'est bien c'est vraiment bravo c'est bien ça peut mukili na ye parce que musicien nyonso soit longwe elo aliboso fo finga na koto uti il faut misano ba makambo ya lokutana ya solo okosa no ba makambu o ba no futanga te ba no sanga o ba no mabe ya leader fallait ça la particularité nango très bien lelo mutu pa kolo ba na koza na musicien sans peu ko la telo alito hein OK ta fali nega zala soit cheka costume député eleki tenue de ville député swag na ebisio oso comprendre donc mais kala au moins la musique ya ba papa chéri Wera libandi pardon Pepe Wera pardon nazo manquete nazo expliquer kaka na ndenga mabete Pepe Wera suki nyonso a esile koma obande awo akanga ba mesha ba sorti tout poni modèle Wera sambusa poni na mutu ya belé wana te poni meshi moto banda ko kanga ba période moko ebimaka Wera kanga ngo ya mideli tout OK ba perruque ba plante nde musique na biso l'identité ya un musicien okoza suki normalité et puis ma elongi normalité ozana parfum malonga te nyata cuir likolo soka nyati momoni ka mutu mwa nyati cuir na bilo matoi biso de ato ebake abeta wapi abeta pa nani amisi soka teinture o cheka teinture ne lo alitoi bien cuir na sa moi to comprendre ba moi o nduleman donc ça quand ngolo ba ke muta simplifier makambo neza fali oui fallait simplifier beaucoup de choses oyebi batu ba commune lengi lelo ya ozala oyebi ke Fabrigas tia bala mwasi na ya ndima penza ke ezala reconnu ezala na pasi azo elengi wana pa fali on ndima ke ozala mwasi bobia journaliste ozala mobali boye les arrêtés lelo ndeko facile journaliste ndima pe na télévision ke abali mwasi eo rien waya mais lelo et comment facile et normal au cause na mwasi na yo ozana succès au cause na succès ona suki non quoi fa normal o lati pe lo alito ito ape voyouté o chepe chokote moi musicien donc ozomona babiloko wana nyos tout fallait simplifier yango bato ba bénéficier na ouverture to na vision o fali e mora bénéficier nango na retard eza bato ba roya génération o y après bango comment fallait fonctionne oui ndeni fallait ça la musique comment fallait travail combien on ndenge nini soto zongi tala na différence ya orchestre soto zongi na orchestre tout ya Congo onga na yebi na kenda ba répétition so boke rep cause à la 16h la ndanga bien ba musicien ba bandi koyemba babandi ko bine rep si la sous 20h
leader aye 19h. Leader aye 19h avant dinam. Bango bayembi na suka leader aye amati podium ayembi ka deux chants répétili. Osaini. Est-ce que répétition place nini? Ezaka répétition pété. Ezaka mini concert. Ezaka répété. Ah, les archives, c'est compliqué hein. Falinda Sakarep. Très bien. Batu bakota te yo. So koto wa muta boîte. Wa muta boîte. Oh, rep 1000 francs. Droit d'entrée. Tout le monde a la sambawa. On est sous repté. Parce que au monde a place morote wera au sala gaffe abi coupé. Bande la place wana ba yemba bongo ta jeté. Mais c'est pas fali ba sala ngo. Ba bande la. Fali mo kuta bande la. So mon place mo ka komi pe bien te. Te bande le lo ngo suna sala ngo. Donc au monde que bango ba répéter. Basala na bango ba semi live ba concert. Oui, oui. Il fallait garder structure et à répétition à respecter. À respecter yango. Donc mutu sora linga reçu le na musique à Congo na web c'est papa tala fali. Merci beaucoup Sarato là. Mutu sora réussir à linga réussir na vie, ba web c'est tala fali. So linga réussir na musique. Tala fali. So lingi pour réussir na vie tala fali parce que fallait avait des objectifs et des ambitions. Yango à réussir. Très bien. Ouais. Dav Kabe ya kanisa kinde za kolianga mais na zongi sous na force makasi. Na epsa ki ofo nyata ba plan. Donc ndenge ça boye faut to nyata pena ba plan. Alors, arrivé à Fali na Bruxelles. Fallait à Kitty na Bruxelles, à Betty pena ba banquier on a ba bengé un prince à New York. À Kitty pena arrivé à Fali na Bruxelles. Ndengo tangi au salier lecture, au moni Fali a na morale nini pour un concert où il y a le 16. Élevé. C'est vrai? Élevé. Alors c'est canaillé. Élevé. Na epsio ana morale à likolo. Nota kama kamba sala biso les 16. Apna likolo, apna na moral. Les 16 ango ya lobby. Ya lobby. Donc apna na moral, donc lobby nzamba sunga biso ka toko mango totala ba spectacle na makambo ko sala makuna. En tout cas, omoni ngana oloba elo moko Papa Dona. Linga mukil mombeza la contre yo menzamba za la pour yo. Très bien. Très bien. Mon iso nzamba za pour yo. Ataba sangisi mukili mobimba ba. Ataba parents ba contre yo. Ba kolongo te. Ba kolongo te. Tant oyo e ape temps ya fali. Donc toko ko kangelo ote sur fali. Toko kangelo ote Pardona. Yebisanga promotion nini o batu basali na nenga mabete promotion nini o biso ba journaliste de to saleli fali. Pour ça la ba sold out. OK. Il y a ça là déjà sold out nata. Donc toi on a besoin que ta promotion toi ça il a déjà sold out naï. Donc toi là mukaka na tonga bo sold out déjà. Mais avant tout comme on a sold out. Na lingi non peut-être parce que na France fallait à Betty, na Angleterre fallait à Betty. Mais toi yo capé ba tout mususu moi ba critique ça moi trop. Oh fallait pour pas spectacle les athées. Oh fallait pour pas azo kota ça la ba entrer moko simple. Fallait pour pas azo pesa lingité. Est-ce que ba critique on a fallait à tenir compte nango à mekampe ko améliorer na concert ya suka oyo ya fallait aller ko améliorer te azan lo ko améliorer te toi en 2023 to ko ta 2024 très bien ba spectacle na bango wana wa local wana ya ba loko wana ya 1900 lelo to en 2024 to ke 2024 en 2023 fallait fatika la wana te. OK. To bandaka na teva konga ko bati. To saela ni lelo. Smart. Et ces photos tikalaka kuna na konga ko ba po ya ngonde to banda uta na ngo TV. Mais ce que du téléphone so vando mon etinde le message mise à jour, ça la mise à jour. Ça la mise en jour. Ah papa. Hein? Biloro nyo sezo sala ma ezo koma à jour, même ba ventilateur to sala na ya ba télécommande. Très bien. Et alors, il y a pile que au charger ventilateur courant pour le ventilateur et comme chargeable bien torche. Est-ce que quand les gens couraient qui allez bozu ba panneau solaire ba muinde pe la courir qui ozomona que vie makamunyo sezo changer nyo sezo bon wana yebisanga pourquoi bolika ba spectacle wana kala o we raza ko na ba cheval we raza ko ta ba moto ezo pela ba nini bilo akala peut-être congolais c'est pela nango alors yango congolais mon ngo bien. On n'est pas un artiste pour les Congolais, c'est ça la différence. Très bien. Fali aza visionnaire, asa makambuka pa se pelisaka Congo te. Fali aza pona ba ivoirien, apona ba camerounais, apona ba londonien, apona ba belge, apona ba français, apona ba américain, apona ba tunyeso. Fali aza sa musique na ye internationale.
aza limité kaka na Afrique te aza pona ba congolais te donc eloko congolais zo ko digérer pas falité ka yangwana donc c'est ça la différence avec beaucoup de musiciens fallait ça makambo ka ba vieux ba salate pour batu batikela biso au spectacle oui batu batikela biso spectacle ka jibe na wera leur forêt maintenant bien punda mais ça va ça qui bien ça qui bien ma bête ça qui bien ba kolo spectacle batu ba l'accepte que spectacle faut za la bongo za ba jibe na wera wenge au mona en dehors ya ba musicien ba na ba danseur mo boye ba ya ba voilà kama se quitter ba sala ba bisala sala sko ba biloko wana eza pe mabete mais mutu na vision ya fali ezate c'est ça le problème mais quand on parle du spectacle eza eloko yo batu ba sala te muta sali yango eza lwande to vani na bosoka na telemi na banjo bina spectacle ça va ça spectacle l'émission en pleine émission ça le spectacle à bini. C'est ça. Donc spectacle mon spectacle la cité makamba wera na ba jibe ba salara wala des spectacles té spectacle il faut définir ango na ndenge zalelaka spectacle la kisi boye donc fali ninga bina kiwana et spectacle la ti rafia robina luketu ne ninga na lora koleka bana basi spectacle au sala et ça spectacle et ça danse est-ce que ba que fallait na faire bazara obina bien mais faire ba suko bina te fallait garder danse. OK. À garder danse pourquoi? À la performance élevée à travail. Faire atikala na concept akala leader avant di ba mission ba yemba ya o matara yembi des chants répétitifs. Non peut-être ba kisa mo ba poa ba HP ba kisa ma. Ba kisa bon fallait moi muke. Ba ninga. Faire écoute à mukolo inani. Et ko ba kisa ba poitin. Papa dono moni so travaillera chaque jour. Voilà, c'est pas le poids. Et ça que travail équité. On est muto abinara. Sora sali un temps à répéter ta bina sous système coloré bina kokobina ninga za bina te. Très bien. Performance c'est ça okita. Fallait garder na performance à danse na écoute à l'équipe ninga za bina kala. Fallait l'équipe. On m'a fallait l'élo. À l'équipe fallait à kala. Donc mutu na vie il faut améliorer et non zonga si Sarah Kalazaka, Azaka sera bini. Donc, Kala ya mutu, passer à mutu les cas présentés, jamais. Soit moni passer comme les cas présents à mutu, mais la plupart danseurs. La linga nga faire Kala. En tout cas, moi également. Ngai na linga faire. Ngai pena na linga faire, autant on yoka faire yaba Gisèle pourquoi changer? Eh papa. Tant on yoka yaba Gisèle, tant on yoka faire yaba nanzela ya niki na nzela yetanse donc na ba faire wana bi faire la troisième doigt maboko pamba faire gola faire o ya kala faire soka zweli o dansa bandi ko bina faire wana zara suste donc kala ya faire l'équipe présent na muto ke un échec or mutu na vie il faut mata na pesa ko exemple un jour musunga papa dona soko zui photo na ya kala na ya lelo olingo poster photo na kala na tout la ngo photo liboso na publier na Facebook tala ki fona obiga fona supprimer ngo tangi skona nakati ya douche siko douche na ngo bien ouais balé na réseaux sociaux la biso soto ito finga na bito kina lukala ba photo ya bakala kala chemise la tanga donc elle a que vie ezo améliorer très bien au monde akina kalwaka mukie mutu munene forme ezate mais le lot mon qui ma position moi pas bien là-bas moi charisme nzoto ezuitai ozo comprendre donc passer à muteko leka jamais futur to présent à mutu so passer comme ko leka présent à mutu muta comme un échec yango moni fali à lelo aleki fali à kala nakobida aleki fali à kala na performance même la performance aleki fali à kala na auto yebiso a ebakilini oyo droit chemin générique à droit chemin aboaki yango koleka ninga aboaka na droit chemin ya liboso ya album ya disque aboaki koleka wana c'est ça la performance au mona ke mutu vie eza ko changer nzambe o abimeli biso mabele polele yo Brian azali spectacle tala voilà, salut maman, le spectacle en pleine émission. Vous comprenez? Donc, vous comprenez que mutu vie eza ko améliorer, vous comprenez que
Eh, o ezakala. Il faut au moins apprendre ça la différence que o ezakala. O ezasika. Très bien. Siko soki sika na yo batu ba comment préférer kala que eh sara kala zaka kitoko eh wana. Ya mabe hein. Papa dona kolingelo ko wana te. OK. Kolingelo ko wana te. Loba linga ba loba noka ndenga zalaka kala mikuwa banda koma lelo pa koma pe fier. Mais ce komi ke o na kala zaka bien mwana ngwa zaka kitoko. Abeteli. Pardonna, vie est sous tes lucas. Kota pena ba prière. Merci Sarah Tola. Voilà, tu as volé trop bien. Parlons maintenant il y a Sold Out. Sold Out, il y a ING Arena na Londres. Quand on parle de Sold Out, ndelo bakine bandeli. Elingo loba ete bat bakoya soma susu billet na porte té. Donc guichet est déjà fermé. Ba billet tout ici et sombami. Mais tout le monde a rappelé ba te belé ba doutaka na ba Sold Out ya fali. Est-ce vrai que ING Arena ya fali et Salami Sold Out ba billet tout ya aussi la Sarah? Bon. Au moni et là on y a tous les lots to comment ça la ngoka na réseaux sociaux. Très bien. Papa dono ebi que les lots ils ont logo koko ça so mutuke. Réseaux sociaux la exhibition solo za ka zoba soit to ebo commenter soit to ebo tanga te mais koza na mwana tangaka. Voilà. Mwana salelo. Voilà. Les lots yo tout est vérifiable sur les réseaux sociaux. ING sur les salis sold out té. ING toye ba on a ING. OK. Basa na ba site. Ah wa site ba ko publier. Et zo senga ngo mutaso avion té. Bango moko nde ba publier sold out. Siko yebisanga fallait à sali sous faux page ya ING a mis publier sold out. Très bien. C'est ça les grands problèmes. À pirater. On est sous-géré dans que Falinda yoko sabiso sold out ka publié sold out ezo uta kuna na ING sold out. Ndenge moko batu bazaro douter na U Arena na e soki U Arena ezala ke fali e moko ebisa na lekis na sali 40,000 places tonga tondima te. Mais U Arena PCA 4 platines, 4 plaques wana ya 10 000 qui fait 40 000 personnes. Donc tembeza souté. Yebisanga, est-ce que lelo bakolo basu muta kosi biso? Mutu so akosi biso eza vérifiable. Confia uti ko kosa biso landa kwa. Confia uti ko kosa biso maka batala makambu so to bitolo ba makambu ba. Ape palete. Kosa leka. Ape palete. Kosa leka. J'ai payé n'a été. Yaya Mundele déjà américain a odef sa vie parler a otala na ovia comme na HD. Pas fouta nyongwa pendant 30 ans. Mundele a peut sauter a otala HD. Non nga ça yebi ke bana baza famille ezali ko. Te a peut sauter na fouta nyongwa na mbongo ebele wana. Déjà chaque fin du mois faut via fouta à $5,000. Viens déjà ça koya rasu na l'arte. A fouta mbongo ndeni. Sarah Tola, avançons d'abord, parlons du concert Yafali Poupa. Comme on lobby que les lots m'ont comme tout le monde a le kuta faire à cause abiso concert à le wicha betate ba comment kabalo kuta ezale belé mais makambo eza ke so ba kosio au vérifier et alors nga le na kolo bake ngane na zaboye na salle na tala ma 10 000 vues par émission. Et au côté Eza makamba okosa te. To kota totali. C'est vérifiable. Makamba okosa eza belé ba musicien ba okosa biso awa ebelé batu ba okosa kosa biso. Mais batu ba olanda ngote, ba olanda ra fali, akosi mais tout est vérifiable. Tout est vérifiable. Ngaba msu ya fali na linga suko bimisela ngo ba énergie te parce que mutu so alingi ote papa dona. Atozui mbongo pesi. Ouais. En tout cas, on les a conseillé. Alors, tika lo babola muna ote. Toza na ING wana. Alors, Sarah na zonga suma mukesima makambo ya Ovoire na Wembley en Angleterre. Tous on disait que Fally c'est le premier artiste à Betikuna tout. Mais tout le monde ndeko na biso pa Israël motombo ya boso na politique pas publier yango ki abeti masikini mer na biso pe à son âme et si abeta na Wembley au Voire en Angleterre donc Fally aza messia ndi bosote Fally aza la seule artiste oyo abeti na
OVO Arena Wembley. Tout est vérifiable. Maman Betty Masikini abeta kutute zala festival ba invité yé na Arena Wembley. Invité Abeta na festival. Abeta na festival comme invité. Festival on est salamara na Arena Wembley. Avec comment OVO. Kasi yakona ngana ebisa hoji. Arena Wembley ezara na place il y a 2500 personnes. Très bien. 2500 personnes. Voilà. Seulement. Yango wana ba période Maman Betty Masikini abetaka. Zaka Arena Wembley ya pamba. Zana na 2500 personnes kaka. Sikoloka mikolo sorezo kende mundela talaka ah ndako obigena ko buka pe awa modifié ayo sala e a fongoli a commissie na 15000 places nda bengie OVO Arena Wembley. Fali seul artiste congolais Betty kuna. Ah bon? Oui. Seul artiste congolais. Nyoso wana nini? Omoni papa dona so swana na mutu. Neti ngana to swana mibale to swana. Yo yebisanga tamsuke nga sala na RTL. OK. Nga na ebisio nga ko grand frère na nga za directeur général na Vodacom. Mais dans l'équipe. Te pesanga ka yo pesanga ka réponse. Osaini. Olekinga. Dans l'équipe. Et l'axinga na incomparable na yo na niveau na. Oui, donc comparer nga na grand frère na yo. Parce que nga na compatible te dans la salle à rater. Très bien. Nde ba comparaison ya ba fanatique ba musicien ba gaulois ba Kofifil. Donc pona bango malgré Fali a Betty pona bango ba monike ba na niveau ya se comparer na Fali te ba ki ozwa mutaku fakala. En plus c'est maman ba tie siko yebisanga to zwata Maman Betty betaka Arena Wembley na aniwana si a Betty Masikini akufa tous les artistes wana ba mibenga ba légende baza ozelani po ba beta ba onyo so ba ya après après ya mona lobi succès nyoso fallait za mona bota milobi ba bango batu ba bokoli 46 ans fallait za mona bota milobi na musique ba ba encadrer bango ba fallait na ba faire ba banati mais ba kuti ba vie wana siko banda Maman Betty akufa ba vie wana tout ba sala e succès est-ce que bakanga sala ngote bakanga sala wana te ezalaka omoni donc on soit na on a episoté ngaku ya na biso za directeur na Bralima mais nga moko de na za directeur na RTL osomona il y a pas match donc nyo so na ba luara moyen o luara okitisa concert ya muninga mesimbité Maman Betty Masikini ya ka festival invité abeta ngotango ezalaka 2500 places. Et puis festival les arabes fans na otende ba okota. Ouais. Festival les a ouvert, c'est tout le monde les aura communauté sali eloko na bango moko ba bengisi ba invité ba. Parce que vous allez payer mon côté, ils allez payer un concert ba événement ils allez payer un festival. 2500 places seulement. Yango Maman Betty Masikini na betaka. Abeta na Arena Wembley. Ba bongisi yango ba fongoli yango ekomi 15000 places ba bengi yango OVO Arena Wembley mutaliboso Betty kuna Fali Ipupa. Sarah, merci pour l'éclaircissement. Ba fanatique au balingaka biso balandaka biso bazo comprendre que toko tambolaka na alima toko lobaka si bobe vérité tout ça ko diffamer te awa tout ça la effort ya ko foncer vraiment ba touté. Première délégation ya ba chroniqueur ya Kinshasa baza déjà na mabele ya Belgique Sarah Tola. Fali alobaki to monaki pona délégation ya ba o ekendaki ya ba Mumbai pona ko kena bango de ba bakoma ko loba tant peut ba kenda mo bamsu batikali ba tupe ba lobby et enfin ba tunyonso o bazalaki promis qu'il fallait faire mais bango ba kei amemi bango et aujourd'hui on peut dire que Fali c'est quelqu'un qui ne ment pas ou bien lecture ni au salaire comme la dernière délégation ba chroniqueur ba kei déjà na loba ngo jour musuto sara débat moko na baka fallait à la nature aba musicien ko sa le kate na ebisaka na bi fallait à la nature wana te fallait sora lobby se ka sala ko sango très bien et ba te belé kutu ba penser ka suka ka na équipe ekenda ki wana ba te belé ba te ke ba o ba parce que impossibilité comment qui déjà mais te o mona ke o fallait à lobaki akokisi yango ba tunyoso ba tikala ri to e ba za ozela ba kende ba ke na minute to ko loba ba de na Belgique
bakei bango nyonso tout. En fait, pour nanga fallait honorer les kaka presse. Et puis alingaki ba exploit au nyonso au sala presse ezala sur le terrain et ça la témoignage et ça te que ba ça analyse a royo kala musika mais ba analyser makambo ba vivre na misu yango amema yi presse. Donc presse pekei bato bakendaki basaka musana bango bien biso tozara na besoin ba élément à travers bango malgré yo arena ba pesi biso ba élément nango. Ba élément nango ti. Voilà c'est ça. Malheureusement en tout cas toko marché ba monter on avait ba difficulté aux ba élément. Au contraire tous les ba élément na ba fanatico bazari au filmer ndamu na ba bandeli surtout. Bien et bimakina yemoko yo arena abibisa ba vidéo de ba vidéo moko clair lisible na o fallait abimisaki. Mais sinon, ça a été, vraiment ça a été. Et bravo à l'artiste. Et fallait saluer le remoko oyo ba musicien belé ba nyokola nango ba journaliste. En tout cas, monsieur fois nyokolo. Soza moi si fois bima na yo nanu, o fingeli nanu batu, o umeli teki yo pa ba vie na ye ba camarade na ye, ba mécène a nyokoli oti, so après ba 4 ans a même au voyage. Très bien. Mais Fali a sali bande on a biso grâce. A sali bango grâce wana et puis a longoli média complexe ya poto. Voilà, média en ligne surtout. Tout ça la musa na biso convertiment. Donc poto ezala ngo eloko teke pona poto misia bano nyokola yo ka pona poto te. En tout cas, merci vraiment Fali pour pona considération. Sarah zala ko voiler fasté. Zala un peu véridique. Musala oyo bande qu'on a biso ba chroniqueur ba kindaki déjà depuis longtemps. Basali nini peba oyo baké awa récemment awa est-ce que bazo sala musala oyo zo mona na pe na miso batuke oui bazo sala pe malamu pe makambo ba bengela ki bango baza ko travailler bon makambo ba memela e bango to éviter non concert to biki ba memela bango pour na ba concert pas que les concerts est-ce que ba memela bango pour la promotion moi je pense que so ba memela bango pour la promotion fallait ba bandango avant très bien voyage na bango ezaki brisque. Les amis total bisonneur fallait tant pesa ba musicien d'ailleurs écoute dans mema 12 journalistes bima brusque donc je pense que ça vraiment pour la promotion ngana ba penser nanga fallait penser qu'il a honoré presse des deux le quoi ça histoire à carrière nae alingaki grande partie à presse ba témoin oculaire et ça aura bien ba témoin ouais amena là ba témoin parce que baza plus de 20 personnes ba ya mami lela baza wana oui baza belé oui soto lobi ba soto bi batoka ba kenda ka ba demer banai ba momba ya ba osa musala te mais ba mami lela za wana asali na elo te dans mon cas mtasala ke émission vient na biso la PCMBO TV vient na biso nani kombo kimina Nati Lokole à sala émission mais ba c'est belé kuna ba pende belé ba nana boduka pas au sala nana boduka pe à sala ala katanga ki elle est vraiment au four et au moulin et puis elle est forte en tout cas bravo à elle donc baza parmi bateau ba commis histoire ya carrière Fali ensemble donc batikali gravé ba obetela bana bango ma solo ba obetela ba batuma solo en tout cas l'événement on est salé marana année tel moi j'étais là et j'avais travaillé mon Fali pour passer là pour Fali aussi qu'à la Fali câble le boité et nzambe muta mettre à ton à circonstance lobi peut Fali mususa ko bima tant Fali wana obimaka bisonde to rotika la batémoin ya koloba te papa yo po beti mais Fali tango betaka biso to zalaka voilà et zalaka boité en fait Fali a mis batémoin. Très bien. Je peux dire ça. Amemi ba témoin au killer. Et ça la promotion mon côté au biso toko sala et l'équipe combo Fali combo ne mo comme promotion parce que la majorité bateau tout au Fali amemi na poto. Ba komi poto kuna de sold out. Ba salini. Bango tu ba comme un concert lobby ba komi le. Concert dans 2 jours ba komi le. Exact de promotion te. Moi je trouve que Fali avait besoin yako ça la carrière na ye oyo ba histoire na ba empreinte azotika ils à la compagnie na média bas à la ba témoin un jour yaya susa beta tolote ke na tondi sarate ba témoin bokendaka fobo loba. Merci beaucoup Saratola. Voilà. Alors, tout ça toujours na malade ou bien na fièvre ya arena. Mais ça n'empêche pas muto ayebi kaza journaliste
atambola na minduki na ye soda kenda guerre mabo pamba te na mwa munduki na yo babengi singa témoin oui mais na ça censé ya osala ya koloba makambo ndenge zotambola ya makambo ndenge na monelele na ndenge zotambolela c'est important ko communiquer biso fièvre ou bien maladie à Rena ils ont continué toujours. On a vu un Congolais depuis les États-Unis à découvrir une salle de 20 000 personnes. Oui, à l'Obieza, salle il y a 20 000 personnes à Rena Moussoussoukuna aux États-Unis. Mais à Sali appelle n'aba artiste congolais. Il a dit bah comme si la vidéo est pas ya Fali. Est-ce que seul Fali est valable? Azana ba critère tout ya kobeta ba Rena nyonso. On peut pas aussi côté la musicien Moussoussou akenata kobeta Arena en Amérique. Papa Dona. Maman Sarah. Na opé ce exemple moko. Toleka. Monde tozala raboué. Aujourd'hui par exemple na kopeso na peso exemple na sens ni. Wana bala no kami balé. Na peso exemple wana. OK. To na famille. Toyebi ke yana biso o azara licencié. Yana biso akamayele makasi. Ouais. Totali ba o nyonso batikali wana makamba biki na papier kuna komeka te. Bango baboya depuis bon mois. Yebisanga wana problème moko basengi na musala to document moko to luka éclaircissement moko. Boa na bayano nyonso boata 15. Yebisanga okioluka nani oyo yebi. Kako répondre na devoir wana ozana. Oh mais il y a intelligent wana. C'est comme ça. C'est comme ça. Tozé belé. Même mutu na mutu ana makambo ya salaka. Na famille po mona izalaka. Famille ya munene meka yende bazwaka yake ndo sa kinzonzi. Oyeba po mona ba famille. Oui, bazali. Yeka do so mutu azo bala. Tozwaka yekaka. Obi ka so la disponibilité faut reporter date. Ngana utsakuta nango. Kaye lui seulement. Mutu mususa donc ozomona ke mutu na mutu azo mériter na moi loko ne mo musu pa bike na famille na biso to na ko na biso azara boye do soki likambo il faut na keka pa na ye mais basé belé ozo comprendre donc soki balobi na Fali parce que Fali muta azo oser yebisanga Fabriga sa auto chat date na stade des martyrs ponya ya Arena te ça bani na stade des martyrs. Oui pourquoi bandi pourquoi ba na ba retard. OK. Tala trajet mde Fala comme si musique passe hein. Omoni so ba alanda ka lokola Fali biki. C'est des musika mon. Pona ni na chata Bercy te ake wapi stade. Fait répondre à ce que obeta na ba restaurant aux États-Unis. Ba Arena tika li vide. Mais fait répondre koki asana aux États-Unis. Ako négocier maman Arena na États-Unis abeta. Merci. Na Las Vegas Arena ezali. A négocier ta Arena moko pa pour la bisongo. Yebisanga tang babeli Fali po bamoni Fali ndazo oser ba Arena batu nyonso bazo kokana bango te bazo meka mona ta ko meka osa ta piaka loka stade héritier ba meka te obike c'est que maman ya mystique obike lekelinga na bi pona ni asali appel na ba musicien nyonso ya Congo te ke sale mususu eza awa pourquoi tangika Fali pourquoi pour Fali azo oser Fali azo oser papa qui ne risque rien à rien. Rien à rien. Azo osé. Donc soy le copie Arena moko eza Fali ninga obeta wana. Omoni ba grand producteur nyonso monde. Ozwaka yi. Moi na Congo. So eza producteur moko luka produit congolais. Omona ka Fali. Obike omoni ba concert nyonso Fali abeti. Ateki visibilité na et puis a commis cher. Ouais. A commis peu cher. Attaque visibilité na fois et puis on a changé manager hein a comme na manager ou azaki manager ya nigérien oui nigérien oui na mon jonga moi mukuse boy oui belo etindiki ya fala comme loin mais non Sarah est-ce que na ezana ministre en dehors à Congo ezana ministre en Afrique oh ça beti déjà 3 arena azate donc fallait le seul musicien africain a beti 3 arena avoir fait 3 concerts à 3 arènes. Il y a une grande salle. Ah, mais c'est que tu es télé mabo. Ah ouais, c'est que télé mabo. Je suis très heureux d'avoir une même nationalité que Fali. Si vous la musamuta sa kufa mama beti masikini bacha e batu ba compara. Poni Congolais kana respect à mémoire ba wéité. Hein? So
bozomona ke frère aza incompatible bomona ke héritier aza incompatible kofi aza incompatible bokangaka minoko pourquoi bokozwa mama ya bato akufa oyebi ke abetia mati ba miniature na si cercueil nezoningana ouais mère amati ba miniature na atikala koyeba ta miniature te na vie na ye ayeba pe YouTube te internet te atika mote comme star nzabe nanga congolais so alingi mutu te ako comparer la muselengete Voilà, nous poursuivons notre émission. Lentement, sûrement, nous partons déjà vers la fin de notre analyse d'aujourd'hui. Vous compreniez que tout ça, toujours, car on a pas fait. Alors, on me signale déjà que non, tout ça, Koué les Langonga. Sarah, on finit. On dit que fallait pour passer bon bien. Succès, oui, bien. Arena, c'est bon bien. Boye, c'est bon bien. Jean Goubal Kalala, un artiste et musicien congolais. Nakende kelasi pona nini ngaite mokolo na makasi ezimbi nango ngaite banzembo oyo eza ko éduquer bana. C'est-à-dire Jean Goubal a un exemple à suivre. Abi Fally n'est pas un grand chanteur. Fally azali juste car musicien mais il n'est pas grand. Il est bon mais il n'est pas grand. Est-ce que grand ce que l'axani a expliqué bisoté a expliqué le big grand. Il faut respecter notre nyonso ya musique. Bon ça là succès mais respecter notre musicalité ko ça la ngote bangote. Siko ye mutayebi ko respecter notre musicale. Ye mutaza grand abeti de awapi. Ana combien de trophées, ana combien de disques d'or. Yo zong si biso na ba trophées. Oh papa. Est-ce que Jean Goubal a critiqué Ferena Fally? Pourquoi pas? Non. Musique ezaka wana ya okay nango musique nenge ezana eza talent eza profession eza pe chance via moto ezotambola bongo bato batangi na ifasik bavandi na ba diplôme na bandako na bango nga leki bango na succès na leki bango na stabilité leki bango na vie na tangele yango te na yebi ateloko babengi déontologie journalistique te talinga te. Dans la bande émission, on a la déontologie journalistique. Bien de bobebisa musala. Non, on a fait voir que vie ezara oyo kanzate. Vie eza talent accompagné na chance na don. Oui, don fait partie. Papa, il y a tangeli musique. C'est bon so ya Fally eza don. Yo yebisa Fally que azo respecter soki nini te aza bon grand ni abini ni grand musicien te. Aza grand te aza bon. Ah, grand à bon. Parce qu'il y a un grand. Pour y apparemment, ils ont respecté Nyonso. Oui, il respecte. Ils ont combien de concerts à Betty na Vinae? Combien de trophées? Vieux Tolinga Kemingi. Omoni. Yango mona rabata maele mingi batwe batanga mingi baba pauvre. Nzimelanga. Et belo moni bavani na ba gouvernement baba D6. Oui. Na aza D6. A musupe kuta zata desiste. Ata diplôme d'état joité. Basalela ya cop. Ba ben muto penda tangiti a komi gradua. Chemise lemba, piaker. Ta ba livre belé na ndako. Don. Na talent, na chance nde kontara na via mutu. Siko ye Jean Goubal ana talent. Atangela ngona classe kasi chance pe bime salade. Mais Jean Goubal la misère banzimo bien o sala ka bana baza la éduquer. Papa et bimaka et kendara wapi et komi wapi akenda na wapi. Est-ce que Jean Goubal a 5 concerts à Malonga sala beta na Vinae? Est-ce que Jean Goubal a ko beta na festival les belé hein? Est-ce que Jean Goubal a ko beta na stade de Mart 20 mai à Salipé? 20 mai. 20 mai c'est à Toi qui t'as na terrain ta GD. Alors ça a plainte na GD bat bagoyate. Bagoyate. Alors ça a plainte papa. Bagoyate. Bo imika. Bagoyate. Ndinga. Imika na matonga batonza te. Donc ozomona ke makamba loba eza bien mais ça important te et bimise le roi jaloux. Et bimise le roi jaloux parce que yo so ozo chance à otangela ngona classe batu mususu et a desté comment ma bongo. Donc na yo muto tangi wana ba diplôme na o bazwina nga Sara mutu na lamuka ka na tongo na simbaki micro babité to préféré Sara Tola. Sara Tola, merci beaucoup. Voilà. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nyonso wana ba benga ngoka jalousie. Donc ndima ata pona faire na sepela été. OK. Na sepela été parce que
Faire na Jean Goubal ya pas match. Aleke musika. Jean Goubal a une notion atangela ngona ina. Oh oui, Jean Goubal azana mayele ya musique non? Kasi yango na alobati. Eloko papa Diego Mukolo Yambe asikanga eloko o. Ayisenga bisara. Voilà, leti ya tanga na ina, tanga na ina. Alobala nga bisara. Ngana ana don ya musique. OK. Mais na sala ki pe fort na kende na ina na bakisa na science ya musique. Ya musique. Mais muto ana don ya musique. Soki ana destin na e balana ki ana chance. Ako sa succès kolega mutu. Aza est-ce que que ba professeur a ina ba batanjala na nenga mabete mais ba ebi musique makasi. Oso mona ye abetata bon atananda kunanga a ça ta concert a batubatonda. Parce que la plupart y a des grands musiciens ça c'est Jean Goubal betaka a. Balek aya betaka a. Acha passe combien? Apie invitation te. Acha passe combien? Apie invitation te. Acha passe combien? $50 a. C'est raïtonda. Ah, pas koto 10. Koto 8. Taratola, merci beaucoup, Tokomi Natsuka. Nous sommes arrivés à la fin. Franchement, j'avais pas aimé Avien Abisso, Aïbi musique trop. Mais musique est souvent na science té. Voilà. Musique est travailler na don, na destin. Et à la batumususu atanga te na vie na e. Ayekola a kendela ngo classe te momona ana don or ça la ventilateur na maboko matanga te. Dans le toko mona toko pesa ngope exemple ya bano bazana école de foot. Voilà. Na bato batanga école de foot té mais baza ba meilleur. Mona mutatanga école de foot té meilleur. Ezalaka, eza don na talent. Ako nié ba effort à faire et ako nié ba effort à falité. Oh ba sala lelo ba exploit minier na musique à Congo. Yé atikalika na notion que ngana ebi musique, na ebi aebi ba note nda sa wana ebi ba note nyonso ya musique mais ozokende nango wapi. Saratola, merci beaucoup. Tokom Natsuka. Dernier mot, Lobini, Nabadino Sobalandi Bisso. Pitié. Pitié. En tout cas, pitié. En tout cas, si vous avez aimé cette belle émission, n'hésitez pas de dire un grand merci à l'ingénieur Josué et un grand merci aussi à Dave Kabeya. Ce sont les héros d'Alombre qui ont fait à ce que l'émission a réussi Tomakasi. Alors, pour moi, Nagoye Bisabino, pour retrouver Bisso Lissousou, car on a une chaîne d'actualité Nabino, Saratola TV, Pena Tout Info, et c'est tout à l'heure avec d'autres numéros. Au revoir, à la prochaine. Saratola TV. Anamo ambae. Ekomitango topo na molobeli na biso. Candidate député national. Yewana Ketia Olangi numéro 323.